ya Safri lelo asuka Jamal lelo azaka wapi Jamal azaka wapi batu musu bazaka ba ignorant ba dossier musu te azaka na papa Jamal azaka na prison batu eba ke Vital Kamerhe azaka na prison mais Vital Kamerhe keno vanda na centre nganda kuna aki malade ebisona ba émission na yo timuno na ndeso Vital Kamerhe a osala 3 ans de prison te une année asali 18 mois na yo sako muna Vital Kamerhe a osala 3 ans de prison te nanda ko iso tanga ndenge nini batu musu banda ko funga na ba commentaire lelo o ba pour yango comment ba accord politique et qui comprimer likolo ba intérêt ya mboka mobimba intérêt partage na bango intérêt ba partage ba pouvoir na bango ba poste na bango ezali likolo même ya social ba peuple congolais muna Vital Kamerhe obimeza ko langa mutu oyo ebi na mboka oyo abima na liberté provisoire et puis azonga sous prison nabi ki yoka mdo poser ba question mais bino bo répondre ngata musu na za ignorant na éviter muna if dossier o ba juste yani bakufi dossier o ba te belé ba lolo ba kende ba porter disparu lelo o ka to van ka bu na bengiot na be muna Vital Kamerhe abimi boboye ki ba to bozana mamba boyi ba bi comment ça ce que bisanga na 20 ans ba kiti 13 ans maman ko bou après c'est liberté provisoire ils ont limité ba ko benga épée merci beaucoup très belle question mbote mingi na bandeko tu batalaka 3W Congo France na bandeko nyonso batalaka biso na CF TV ya Mesedi de Pumba mon boss na peso mbote na Lyon na mitu kotala biso merci na bandeko tu ba diaspora tu ba partager émission na biso comme monde entier dans tout ba émission na biso tala maka monde entier merci na pone ngengo azali sponsor émission na kobo santé mame Milini Nzemba motema tous pepele ya mbetolo batebeli ba kotala biso tout ça la analyse par rapport ba dossier za ebele to kosula mo na mboka JFM ko to mekana sana ko sana ni ba analyse na 3W Congo France mona mboka wa lobaka bientôt sembola na ye ma union sur le kanakata mboka na biso Vital Kamerhe lelo azakité azali banda to kosula makambe beli makambe ko molika na kata parlement wana ezani na kata mboka to kosula ngo na mona mboka JFM ekwete mona mboka bonjour mona Cédric l'artiste bonjour na batunyo sur balanda biso na Congo France TV bonjour na les boss je suis Didi de Mpumba l'homme noir mais na makanisi ya mindele na peso mpote. Merci pour notre soutenir. Si vous continuez à s'abonner à Congo France, c'est aussi notre manière de nous encourager parce que encourager les Arabes à temps sur bon côté. Maintenant, vous partager, vous commenter et vous soutenir biso na musa tous allez comme ça là. Tous allez intérêt pour défendre vos carabiso canadiens parce que tous allez rendre nos bébés c'est parce que non jeunesse et ça espoir peut venir il y a lobby. Je pense que si vous avez un en tout cas, il n'y a même pas lieu d'espérer que le changement est na facilité. Et voilà pourquoi nous avons toujours appel à la conscience, surtout il y a des nous allons à 2 jours, 3 jours et raté. Mais résistance, endurance, des salles qui non, au la facilité à cause de l'IPA pour les choses nous allons 2 jours, 3 jours. Merci mon amboka lelo situation mboka par rapport à la jeunesse, par rapport à la vie. Mais oui, mon Cédric, na Congo oyo ceux qui gênent en foot là moi studio moko boya il y a $30 aux apomba. Oui, combien de filles oyo ba traîner na simana yo. Combien de filles à quartier avenue oyo on dirait ba lobara na terme na biso pour ne pas dire ça. Ndenge ba kolanda lando na sima. Pourquoi? Parce que conjoncture est tellement immense aux hommes que non même pour la comélatie c'est tout un luxe. Donc pour dire que des fois on se pose des questions tout ça va penser ça. L'actuel régime est le régime socialiste. Il y a qui n'a pas contourner état de droit, progrès social. Mais est-ce que les lois social na biso est allé en progrès, tout allé qu'on redresser? Est-ce que social peuple congolais est allé rassurant pour l'avenir il y a lobby to yangonde ekoboma biso ta kutu lobby yango ekoka. Mona il faut to tika kijale lo oyo. Tant que Simbate, nous devons avoir ce courage-là de dire au chef, non, voilà, sur tel point, ça ne marche pas. Voilà qui est le non, gratuité, c'est gratuité. T'as les autres qui pour la gratuité. Pourquoi? Parce que nous sommes au métier où l'équipe est endoïquée, au talisi pour voir ce côté faille ezali, s'attaquer, non, voilà, acharnement contre les chefs de l'État, pouvoir et le Koboma Kimbo Cannabis. En retour, c'est nous qui perdons. Biso, Babenga Biso, petit peuple, Biso de tout perdre.
bango bazana kati ba carrière minier, bango bazana kati ba émissaire ba palais du peuple, bango bazana kati ba sénat, bango bazana kati ba présidence ba primature et consort, bazali ko amasser illégalement et puis bêtement ba richesse, mais biso et tout ça la soit disant qu'il va comme place wana ba comme ka tala ba santé tout ça. Donc c'est pour dire quoi, jeunesse il faut télé mamuna, trop c'est trop. Kolata polo pour n'attendre sous jour moko ya campagne, on dit qu'on sacrifie vie na autant sous pendant 5 ans pour n'attendre sous $5 aux soaki. Tout ça pense ça ngoto qui t'attend sous l'activité ba matinée politique tout le monde a ce qui se passe. Activité style muno mona ba jeune ba komi ko bunda tam sous pa nini pour passer bango $100 ba kabola. Ba pesi bino $100 mais boza combien et le bana ngota fena biso waze quoi. Boza combien? C'est quoi? C'est cracher dans jeunesse. Bazana ba mbongo belé mais tel que bazana posa biso tous na sinde balbaka la main qui donne c'est celle qui domine. Donc bango va continuer à donner pour pas dominer ka biso jeunesse oyo. Voilà pourquoi j'appelle à la révolte. Bilenge sengil balamuka. Ba bomeli biso ba kelasi. Ba privé biso na ba niveau ba échelon minene pourquoi parce que bango de tema ba zwaka grâce on a kotinda bana bango batanga na poto ba koyela biso ba diplôme ba master ba koyela biso ba diplôme biso to sisi ba kasi depuis 2014 musanya malunga to ça apa ka ko potana média ngo pe kande to potana bo. Donc pour dire quoi, il faut jeunesse et soit conscience. Na ko sacrifier vie nanga mobile vie nanga pendant 50 ans likolo ya polo to ya 10 000 francs 10 000 francs ani muna to la mukano na Congo ah tu as vu comment est-ce que les choses marchent pour otana nous méga pour otia crédit pour ofuta transport na ozomona donc pour otia ka 10 000 francs sur au salaire réparti obi otia méga ozana pour ofuta transport ozana pour mela moaji ya bisanga 10 000 francs anini yango na ndinga lobaka ka ba jeune il faut to téléma net ndinga za bo santé zo tungisanga. Mais on n'a pas assez de moyens pour se faire soigner. Pourquoi? Parce que l'État n'arrive même pas à construire un centre pour la consommation. Il y a première nécessité où les alités mouna. Bah il a réussi opération 1000 écoles par année. Attends école à Katikati non. Bah il ko tungetika Katikati to monate. Est-ce que vous jeunesse ba jeune ba téléma lelo ba jeune ba ko bima marche ya lamuka ba jeune ba ko bima marche ya FCC pour na ya vina. Nzala mouna na otolo bango tanto awa. Abi na suka ba pesa mo 10 000 wana. Moi 10 millions okina somi moi lipa nae asomi moi ji opa mena shimboka somi moi shimboka na nzala muna mutu akoko bimate na se ya moyi makasi pona 10 000 francs oyo na mboka na biso 10 000 francs à $5 oyo ça presque insignifiant na coût ya dépense ya mboka na biso nzala mutu bimisaka bilenge wana bazali ko espérer que non to pesa kita mususu il dépêche chance to marcha kina bango ba rosi ba kufa ba rama ba kufa ba Thérèse kapanga ba kufa ba to belé ba kufa ba décevoir biso to bimata mususu na sima Martin Foy peut-être makambo ko changer donc ba bilenge bazali ko marcher na espoir kaka ya ko aboutir na changement des alliés socle ya développement muna changement sur le plan mentalité. Donc changement na jeunesse non écoute na noter pourquoi parce que bazo boma biso nzala yango monto ko kate ko approuver to ko vivre changement wana balobaka te muna na tsolo bango le ventre affamé na point d'oreille libu mwanzala ezaka na matoité. Moi mboka lelo so to sala analyse non disant analyse to sala lelo ba diaspora o ba rotelemela mwana mboka Fachi Beton ondenga zo kutana na président ya nini ya Rwanda pona yo avina ba rotelemela bike président Rwanda ndetsa komi lokola lien na biso lokola mariage mo basali azo sala ba tour omnike mwana mboka o azaki ancien président batikala ko kanga mabongo te avina yo. Mais des fois et ça là on se pose des questions tant de questions bango ka mba biso que non kanga Rwanda wana tozongisa na Rwanda le fait papa Etienne Tshisekedi Thérèse mémoire bango ni exception non to kanga Kabila Rwanda tozongisa na Rwanda mais en aucun jour totikala komona c'est soi-disant Rwandais asala ba accrochage neto omona lelo oyo na régime actuel totikala komona ngote yeku du Paul Kagame azande woni ba biso que non Paul Kagame za Rwandais Kabila sa Rwandais mais totikala jamais komona intimité oyo régime lelo bazana ngo na Paul Kagame et puis c'est parvenu même kokende atunga biso village moderne à 30 millions. Mais audacité wana no ezana pourquoi? Audacité wana par rapport à flatterie. Non, alliance en école à l'issous. Na 30 millions. Na 30 millions. Na 30 millions. Oui, ça na 30 millions de dollars. Ba diaspora za bona raison. Ça bolingo. Congo oyo munene ya Congo oyo. Pendant que batu musuba ba détourner ba 50 millions de dollars na yemoko. Tozong sa bolingo na biso na Rwanda ka pona 30 millions village yanga tunga biso. C'est quel pays? C'est quel pays? Diaspora par rapport à télémélan. Félix Azamoko ba diaspora. Ayebi les conditions dans lesquelles on a vivre kuna diaspora. A voyage à 4.
Ayebi comment est-ce que ça a facilité à se faire sonner quand il est faux. Ayebi comment est-ce que l'IA oyo est moyen zéro na poto. Mais pourquoi pas instaurer un système wana. Tu veux que notre développement est progressivement. Mais du moins il faut quand même tout le monde a ba signe fa. Ce niveau à médiocrité. Comment bako sangana ba keka na port pour la se pelam piodi. Thomson est commis. Dès lors que tu as un lac aux les plus poissonneuses à Wana Congo. Pendant que tu as un lac aux Mbisi et Belé à Wana Congo, on détruit notre pays. Pour que nous ayons un bloc pour la Libanda, et on doit continuer à produire ce genre de pouvoirs. On n'est pas contre les pouvoirs, ni contre une personne, mais nous sommes contre les systèmes. Les systèmes nous sont en défaveur du peuple. Biso bilingi tozana. Mouna, tozara ba bébé c'est son la jeunesse et l'espoir, l'avenir de demain. Les loto komi ko bota. Tokomi ko kena ko kufa. Demain ngo ezo ko kakaka te. Pendant que bana bango tozata musu ba âge moko ba génération moko. To sisa pe ba klata musu na bango awa. Ba dana ba misala. Qu'est-ce qui manque? L'État n'arrive pas à créer des voies de sortie. D'abord pour le développement, il y a des jeunes, exaté. Pour même ça qu'on défend le budget en 2022 dans l'hémicycle, moi j'ai été le temps qui me pensait ça. Quel a été le taux? Il y a pourcentage au budget réservé pour la jeunesse. Et là, comme malongate. Pourquoi? Parce qu'ils veulent toujours nous dominer. Tout le monde pour $10, vous avez 30, vous avez $100, vous avez 50, vous avez 20 000. En quelque sorte, on peut dire que tout ça, la mission est plagiat ya makambo mususu. Et ça, plagiat ya makambo mususu, auto décrire qui n'entend pas là. Yango tozo mona oyo. Muna na auto bisoka tanto awa. Batu wako kindete na porbo sangana pona ko sepela pona Thomson ye. Soit niveau. Pona Thomson. Bon siko mutu, tala mutu ake sepela pona Thomson. Siko mutu bongo ba PC moi bonga moko boye. Ba PC bongo ba corrompre asala mabe pona mboka. Imagine la suite. Est-ce qu'on résister? Ce qui pour Thomson, nous avons CP là. Si vous appelez $10 000 en haut, c'est là que nous poison. C'est facile. Pour déjà, nous avons CP là pour Thomson. Il faut tout le monde en musique parce que c'est l'avenir. Il y a un cannabis qui est mis en cause. Tout ce là, awa, batozo kufana este et tikala nango ka konde ba théorie moko boy. Armée ougandaise yé. Pendant que tonda ko la pendant que justice internationale ba condamna Ouganda fakiba de donner $10 milliards pour la atrocité sur sala awa. Donc mutu moko o abomaki yo azana nyongo na yo afuti na noté okoza suka mutu wana aya ko bundela aya défendre yo. Nous sommes dans quel pays? Mona? Moi on continue à biso analyse to ko sala lelo to vandi to lamuki lelo dossier oyo ba kufela dossier oyo population nyonso elandaka dossier za ki menalité na TV ba balanda dossier ba millions de millions ba 1 million 2 millions ba mbongo to yokala matoto ba mbongo to yokaka to yokaka mais dossier on bala to lamuki mona mboka Vital Kamerhe ba quitter. C'est ça le goût du pouvoir tolo basoni. Le goût du pouvoir. Babi muto azana bâton de commandement il peut tout. Quand on a émission on a Vital Kamerhe a aussi 3 ans de prison. C'est une année. A sali 18 mois. Na eu ça ko muna Vital Kamerhe a aussi 3 ans de prison. Nanda ko iso tanga ndenge nini. Batu musu banda ko funga na ba commentaire lelo o ba pour faire ngo. Pourquoi? Parce que les accords politiques prime likolo ba intérêt ya mboka. C'est ce qui tue ces pays muna. Comment ba accord politique et qui opprime likolo ba intérêt ya mboka mobimba. Intérêt partage na bango, intérêt ba partage ba pouvoir na bango ba poste na bango et ça likolo même ya social ba peuple congolais muna. Vital Kamerhe c'est on peut dire même milliardaire. Ceux qui Daniel Massaro, neveu d'un millionnaire, bon Vital Kamerhe. Mouna, dossier au bas juste yani bakoufi. Dossier au bas te belé ba lolo ba kende ba porter disparu. Lelo o ga to van ka bou na bengiot. Na be mouna Vital Kamerhe abimi. Boboya ki ba to bozana mamba boyi ba bi comment ça? Parce que bisanga na 20 ans ba kiti 13 ans. 13 ans maman ko bou. APCP liberté provisoire, ils ont éliminé ba ko benga épée. Merci beaucoup. Très belle question. Tangelanga mutu oyo ebi na mboka oyo abima la liberté provisoire et personne sous prison. Nabi ki yoka mdo poser ba question mais bino bo répondre ngata msuna za ignorant na éviter. Mutu nini politicien nini o détourner na mboka na biso abimi par liberté provisoire soi-disant et puis azongi sous na prison. Nani bongo ko déplacer mboka te otika mboka te mozaka wana. Nani politicien nini oyo yo yebi abima la liberté provisoire et puis azonga prison. Nabi tata msuba informé je ne suis pas peut-être informé et ça les matin.
Mais ce que ça nini nanga topesa bango banini ya obima wa signature ya obima na po notre fait sala mo pe pa nani pa Willy Bakonga pesa kikaka ba pesi liberté ba pesi nini abimi mais ezala ke bazongisa bango ministre de justice alobi ke Vital Kamerhe fazonga abe Willy fazonga yango mona yebisaka yo muna na pouvoir ba improvisaka te na pouvoir ba tatonaka te parce que c'est le salut de tout un peuple qui en dépend. Willy Bakonga pe ba fazonga Bible reconnaît que non, une bonne justice élève une nation. La justice élève une nation. Si seulement on ressuscite du point de vue justice, on a tous applaudi ici. Blattner, président DG Soki ya Safri. Le la souka. Jamal le la Zarawa. Batu musu bazaraba ignorant ba dossier musu. Te azara papa. Jamal dans la prison. Batu eba ke Vital Kamerhe dans la prison. Mais Vital Kamerhe quand on va dans le centre nganda kuna. Malade. Santé malade. Santé malade ça sauter la photo via Vital Kamerhe kanakala. Azali kandinga zalaka wana. C'est pour par rapport à la santé. Ah, ce soit bien c'est pour la santé. Bon c'est mbongo kasi. O nyoso ba charge nyoso wataki pour na kasi. Ekiwa. Tozoka que non o abimi sous caution il y a $500,000. Donc ça $500,000 ça peut pas 1,7 ou 1%. Il y a mbongo o ba kizayi kiazwa kiwana. Donc ce n'est même pas c'est insignifiant. Pendant que na selembao nzele ezate mai ezate courant ezate mais na batu oyo ba osaka na ba millions boye muna to continuer ka ko applaudir. Est-ce que monsieur Willy Bakonga mena na signature ya mona mboka président Fachi par rapport ya signature ya gaz présidentiel yango na yebiso que non pouvoir ba tatonaka te ba improviser te. Koto to kano ezaki grâce présidentielle. Koto to ka madame la ministre de la justice ko ba non oh il y a des irrégularités Willy Bakonga il faut en prison. Qui fait quoi à la place de qui? Non, non, ça est là qu'on a place à moto, il faut que ça là. Parce que tu comprends, grâce présidentielle, quand le ministre a téléméliamo, quand on a la liberté provisoire, on ne sait pas qui gère la justice. Après ce que comme le ministre Kanina ya, il faut bazonga. Où sont les gens qui sont nés pour ça la bango? Où sont les alliés soni? Où sont les gens entre guillemets? Dans le bango sous réserve. Ce que sont les alliés que Fachi a pris mesures de grâce. Ministre a boyé. C'est que le ministre a raison. Qui m'a camouillé sur le bâton, il va jamais libérer bango. Tu as ministre a raison, tu condamnes le chef d'État. Fachi est le magistrat suprême de la justice. Il est le magistrat suprême. Il n'y a aucun prisonnier emblématique de ces pays à ma prison sans pour autant que les chefs soient informés. Il est le citoyen les mieux informés, les plus informés à Mboka Nabiso. Moi, quand il y a prison, moi, quand il y a prison, par rapport à dossier pour Willy Bakonga. Et ça politique. Bauti ko suspendre pour le dossier Willy Bakonga. Et ça va politique. Politique est ça la rabongo. Il y a une politique na batumsu ba kindara bango ka sacrifice. Tala ndima na okende. Neti inspecteur ya sekope wa bakanga avant makamba ya détournement Willy Bakonga wana. Akena ne ka mafuta balobani libone akene ka momba mateko fele mais ba propriété ba hauteur ya makamba ba yebi bango et puis ba police ba yebi que non mutu on daza hauteur ya makambo oyo mais vu que la politique est ça question ya sacrifice ba sacrifier ba tumusu ça que non ah papa kota wada na 2 millions na okuna ato sali moi osamo inane après na suka ba osanza na bango parce que bisoni to ba police bisoni siko quelle est la différence mona rapport maloba on a oki na ba vidéo surtout ces vidéos ezaki lobi na partie ya Vital Kamerhe mona mboka o ba okité est-ce que alliance wana zakaka alliance mona mboka Fachi na Vital Kamerhe et sali tout ça que j'ai d'ailleurs faire une interview na mwana mboka Tchatumba za pe pamba communicateur ya INC alobi yango alobi en parce jusque là quota na bango eza respecté INC mutu azana charge ya budget totally mayo alongwaka mutu azana ezali emeboji donc comment que non ba respecter moi j'ai eu personnellement à interviewer banani ba cadre ya INC bah oui, nous continuons d'ailleurs tout le monde qui peut union sacrée nous continuons à soutenir les chefs de l'État tout nier les relation à bino après libération ya Vital Kamerhe et comme il y a UDPS il y a jamais eu de coupure de relations entre Bissona IN nana UDPS travailler les soutien pour mboka pour travailler na nini nde ba pesier nini faire au liberté provisoire dans travail ya on habite est-ce que casier judiciaire na baby de commune est-ce que abemi sous restriction wa bengango est-ce qu'il est sous restriction donc quand on dit restriction là ici ba privé ta musna ba fonction politique mususu non pour travailler na total
selon la rumeur mususu vidéo to bombango ndenge tozoka bande comme ça non c'est Vital Kamerhe qui va organiser les élections de 2023 ndenge tozoka étant premier ministre ndenge tozoyoka on a fait un pas mais il semblerait mais ce que so salemi bongo c'est que avenir nini espoir nini ba Congolais ba espérer pour la politique en mboka na biso quel espoir mona ce que salemi bongo tokolo ba waso kopesa ba diaspora na ba lobaka tuana ne ba telemelaka ba telemelaka ba banani na biso ba acteur politique na biso ko ba pas na raison toko pesa bango raison ne c'est un élément liboso fati ozamu na poto na otolo bango tanto awa aiba condition nyonso ba vivre kuna talaka mutu moko neti Didi Pumba aibi les conditions dans lesquelles va vivre kuna zo ba ke 3 ans coalition 3 ans nini Kabila a dirigé pendant 18 ans awa est-ce que Kabila tika ko la 32 ans Mobutu Kabila tika ko la 32 ans Mimboka mais ata bo Mimboka atika ko la 32 ans Mobutu te muna quand on a les bâtons de commandement on assume quand on est les chefs on assume et ça dit on dit ko bala moi si oya bota aussi moi no tiena ndako on a quand moi no on ba dépense non tant on dit mais ko zo moi na ofana ndako na yo tu dois assumer bongo soki Kabila ndako la 32 ans Mobutu tonga to suka est-ce que le loco ça l'analyse ko ba Vital Kamerhe abimi par rapport bato facha do travailler na bango ba debe complète et ça politique il peut aussi s'avérer ça vrai tam il peut aussi s'avérer et cause à la paix tam cause à la paix vrai tam cause à la faux mais surtout c'est le plan tactique bout nga na ko ba que ça vrai bato za pena fati basuni fati ne loroté surtout ba confrère na ba concerne ba diaspora basuni fati ne loroté maman na biso akasa mundubilo zaka ministre ya économie nationale aya awa ali ambo na retro commission sur 13 millions de dollars moto akena na Etienne Longondo basala nini ba maître Didier Boudimbu ba osani ya malonga ba o maître Tony Mwaba ba osani ya malonga donc ba ke bato ne ba ko travailler na mwana mboka fati ndwe bango ba le chef est mal entouré système obayela ki Kabila ya ko flatter ya ko saki jalelo yango pe ba osala tala kaneti lo mwa Ngobila sale Ngobila bomi Kinshasa différence ni zali entre nani Kimbuta na Ngobila akika katika ba jet de lumière awa na place de la gare awa bazongo tala ba caméra belé tala ba nini belé est-ce na selemba kula pa eza bongo hein azuka ba atika ba bomba minda moka mikimika tete karabo mais tana ba kata ba vini awa kini bope tango pendant que non kutu marché zando ba bomela ba tumisala ba jeune ba bomela ba misala ti lelo o zando ina chef allez ba uti o sa cosincer sur le Kinshasa 0 trop pendant que chantier boso bo 690 boso Kinshasa 0 trop o le boso ko bo 690 musa kutu banana nte. Et puis, non, le chef est bien entouré. Il est mal entouré. Il est mal entouré. Et moi, je me rappelle, je me réserve le temps. Comme national des députés, mon émission. Alors, Fati, Simbi, ça y est, tout, je ne sais pas, j'en tiens Bilambaka. Comment on se déplacer pour nakoya ko tala musala oyo. Même atali banga, Timo atali bon libouté. Il me tabongo pas que non, le chef est bien entouré. Merci moi l'ambora tout continuer à analyse tout ça là. Ayo tout ça sous entreprise mus content so sika abatali basali pour canaliser ba OIG. Tala no boyela batu projet moko ba aussi sana nté mais ba misana ba mbongo ba tondisi ba maki ça maquette mobimba est-ce que liboso hôtel de ville poubelle publique est raté j'assume liboso atana 10 mètres hôtel de ville poubelle est raté mai fanda kavan côté ba transport ya cimetière hôpital vers le tombeau côté wana neso mai tonda na balé ngobila mona ngote pembeni ka ya bureau na et puis batabongo ba kenon le chef est bien entouré. Tout ce qui a bloqué au co, mais c'est au coup faut pas pauvre. Pendant que va never ne va ça va taper ça millions ba nini muna c'est chef ça mal à tourner no lobby lelo makambo ko sama na kati ya parlement au tout monde na kati ya parlement entre président assemblée mboso na ndeko na biso décider liste sanga ko finga na bongo na kati ya parlement ba jeunesse to biso peuple tout ça on comprend yona solo ba ate baza batu mo bana moralité malonga te bana leçon morale européenne batute bat ba finga na ba net na likambo biso tozaki wana moi dire que condamné est trop dur mais na omona mutasaki mabe ezalaki le président Mboso ko dépanga parce que de liste sanga tanga ndeko loba alobi likambo ezalaki clair bolanda intervention na ye alobi musala obiso ba parlementaire tozaki censé ko sala batu musu ba komi ko sala ngona place na biso alobi abi on sous-entend que tout ça na gouvernement moko oyo ba travailler na système moko ya délai Mboso ndé muta bandi ko s'attaquer Mboso muta qualifier de liste sanga d'être délinquant to voyou abi de liste sanga ça la bon pas quitter non sacré pour ebike na quitter non sacré lu ka par rapport à Mboso amoni Mboso do kumisa tidja lelo pas président tout landa quand même défense tout landa quand même intervention de liste sanga makamba lobaki est-ce que makambo de liste sanga lobaki ba diaspora ba côté la fati ba finga ba tout pona fasi bon landa quand même intervention de liste sanga makamba lobaki ça mabe tout ça le kuta
hormis ba politesse na nyonso bazara nango. Mais est-ce que makambo Delis Esanga lobaki, il a tort ou il a raison? Lokola mboso ko da koma na ye sentimental koma na système oh mboso za pe mutalelo te. Même rythme avec na Mobutu, yango ba na Kabila, yango ba na pas Félix. Ana posaka a garder pouvoir na ye kaka. A garder kaka wana. Mutazi atsaka ba super black na mutazi ngotika ba ninga poste tel ngotika ba jeune plus c'était. Yo kasi mutabonga za mutu ya ko applaudir. Yende mutu a qualifié honorable Delis Esanga d'être voyou, d'être délinquant. Delis Esanga s'attaquer na système. Il parlait du système, eux allaient côté Mboussa, gouvernement c'est un système où on dit délinquance. C'est pas Delis, andai ko s'attaquer na honorable Mbosoko Diaté, andai ko s'attaquer na gouvernement système des qui mabe. C'est on attaquer na ba député nyonso, on attaquer na mokonza mboka, Abi musala oyo biso ba parlementaire fa to sala ba tumusu ba komi ko sala ngona biso na place na biso. Mona Cédric. Toute l'intervention honorable Delis Esanga, il a été très clair même na ba propos na ye. Lokola Mbosoko ndenda kaza tata mko alingi makaba ko flataka mokonza mboka. Yango na moni tala omoni lobaka ka poser nango garantie na kata constitution pour akosa la premier mandat et puis akosa sous deuxième mandat mais surtout que manga maninga logique boyeko so mneza ki na pouvoir peuple mtapesa yango fatia na chance muke ya kozonga sous na deuxième mandat ana chance muke par rapport makambo zoleka ah Kinshasa non gestion Kinshasa non pourri ba ministère non ngutu pourri gratuité simple mais beaucoup c'est car non makambo za bien tela ba sport belé tela ba Kinshasa bosoto gentil au travail là ba media mususu bazo bimisa ba image mais kuna basaka makasi na okende ko travailler ko manipuler Congo Alda pour ko accuser Kabila ça va détourner ah soki a échoué parti ni au monde a depuis mon mboka président Facha doit pouvoir au monde a que par photo et c'est simbi au monde déjà qui kolongi là par et le ngaka simbi za ki gratuité na justice gratuité tikali na primaire gratuité tikali sikoyo est-ce que tango bima ki mena boule kesuka kana primaire. Tu vois, eyoka étude nan muna. Au na marketing voilà qui sabiso système à 4P. Produit, place, promotion et puis na prix et contact AP. Na produit nini. Na ote kango place nini. Faut lancer lango promotion et puis faut lancer lango prix nini. Pour ici, c'est ça bêtise fait que basala kangona. Ils sont soi-disant des éminents professeurs de Toyoka Kabango. Mais pourquoi pas quoi ça bêtise avant de rendre public ba décision na bango. Batala, est-ce que l'État s'en a école? L'État tourne école. Non, ça a école. Bah pouvoir bazali, bah pouvoir agréer bazali, l'église catholique va na école na bango. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut tendre le boko vers bango. Tout soit na bango. Tout que na bango ndengani pour que bango va se retrouver, biso peut tout se retrouver. C'est ça le titre qui va kenda na ngo wana. Mais ah mon konza moka. Oui, to boite gratuité na carte enseignement. Mise en application na ngo pe ezali malamu. Mais ba procédure. Ba procédure okene pour que gratuité est effective. Pour les oyo, au monde mambo eza soni. Na biso obandi likambo okachote tokoki succès to succès eza soni ba piolo la kana numbango te na pouvoir ba improviser kate mais on agit. Est-ce que le tokolo balelo ba marche to etako sala ma ya lamuka basangana FCC o basango pe badaki sima na bango yango esala ki mona mboka facha tala ke jeune nga bima ki wana ya plein wana yango esala ki par rapport à luka dialogue na basango par rapport ko maîtriser situation et buka côté ba ya bani ya lamuka et qui peut causer la bongo tout comme peut causer la bongo te bango ba otande ba osanga pona ba elections et là ba luka ndi ngwana élection bazono bando tia poids par rapport bando boya moto batiaki na maponami wa mema biso maponami tango ya ndimi maman ndete la lispe maman côté nini bazoluka bakena ba élection to yebiki makambo ze beli na mboko muna mais to vanda total ndenge to sokende tota 2022 yango yo. Mais sinon, quand les choses s'agissent, il y a bilan, il faudrait que Fati a défendre le bilan. Le bilan a été et ça, dans son deuxième mandat. On a chance. Les 13 a aussi l'état de la nation. On a devant des chambres, basse chambre haute, il y a parlement. Le 13 décembre, on a aussi l'état de lieu et la nation. Et puis, tout ça sur le terrain. Le ministre et le député vont applaudir parce que va tambour na jeep 4x4. Bango ba leka ata libulu bo sentir libulu ta ko lenda mabu nanda ko na bango groupe so courant c'est le kibu groupe mbamo ezui et continuer mais ba aya o sa état de lion côté biso to za na balabala bo ba stade municipal na biso aya bandal ko to tilelo même atika on a époque mais Fati est là pour assurer continuité à l'état asa pour la continuité à l'état exactement que non le ko bango batiki bonga na aussi non asa pour assurer continuité à l'état c'est ça l'état ezaka ya mututé Fati là au sala place au souka yo pour ko mana au sali continuité c'est ça qu'on va te ko o wana saki non yo tanga ya kuti bongo asani aussi ça tala ba il faut que batika musu ko continuité ça ngo ba poto to beta na biso ba le bongo mais ba kangela biso c'est de comment ko créer ba insécurité moko ba tel ba comment ko donc muna tala so musu to to la mena nga logique ba que non ndenge ba pouvoir pesa mabamboka mususu ko
pour président moko ya Congo ça la demanda et ça passe. Merci. On a tous espéré que non le quoi tozu mutu oyo a woodmen la opposition a yebi souci ya peuple et puis ça va socialiste c'est progrès social mais ta lelo. Merci moi na mboka j'ai fait mes côtés to comme na biso na souka na nyonso sololi elo noko lo ba na diaspora elo noko lo ba na ba konzo ba ko diriger biso. Bolingo ya mboka. Le patriotisme est plus fort que le sentiment politique, tout le sentiment il y a parti politique. Mobutu a dirigé Kimboka ou a bien que c'est ko Kongo ndo akenda tikango. Kasafu ba diriger Kenda. Kabila ya bengiye Muzia akei. China Rambo ye 18 akei. Lobi pe Fati ata ça 3 mandats. Suka okende mais Congo est aussi kala. Mais quel état autotique la Congo? Congo autotique on état nini? Tolinga mboka na biso, tolinga Patrick oleka ba parti politique. Parti politique ekufaka. Toyoka ba ko ba MP, ba parti politique lo to beta sous son ngote. Autorité morale akendaka kufaka, mais patrie mabele ekolo etika la ramona. Patrie ezali patrimoine national naturel oyo to tikela bana na biso ba otikala nango. Yebisanga Mobutu nango alinga tikela mwana héritage ya prison. A ozalate. Mobutu nango alinga tikela mwana héritage ya munduki. Auzalate pour incriminer mon na kati ya criminalité olobi ekobebi sa vie na ye souci na biso zela kaba au moins so ba bongisa biso kaka social mutu ko wela ki député na bango auzalate to zela non ba bina fête pouvoir éternisera mutu na mukilité muna pour ça na lokoza na pouvoir ndo okufa te so zaki bo papa ki ba patrice ki zenga ba kufa te so zaki bo wutu ba kufa te osomona ba bela rapport nini pour dire quoi autorité to pouvoir nyonso ya mukili o yana date limite nango. Tolinga mboka koleka ba parti politique, tolinga nation koleka ba sentiment tribal. On a soutenu la face parce que moi tout ce qui n'est pas le tolinga mboka. Quand ça marche, on applaudit les chefs. Mais quand ça ne marche pas, tout l'accès à mon continent, tu veux dire que c'était fatigué, tu es simbaté non. Et ça va posséder nous l'accès à mon continent non côté yo et simbaté ba faïs ali boye et simbaté. C'est ça tolinga mboka koleka ba parti politique et c'est très important mon un journaliste on appelle dédicace au na pesi mbote car na vrai patriote bato bazana souci ya changement ya mon côté changement ya ba polote que non umela changement polote que non gratuité simbi changement que non oh voilà bon mon banzela te pendant que ça ba market non na pesi mbote na vrai patriote oyo quand c'est blé il doit dire au chef que non c'est blé. Quand c'est rouge, il doit dire au chef que non, voilà c'est rouge. Pour que mboka kene parce que Salina Biso et dépend de nango. Tout ça kana Congo ka moko oyo. So lelo oyo ko vana Sénégal bien ko za mwindu. Oye banaka que non, tu n'es pas les l'air. Do ba obengana ka ka mena Congo ah. Ya lupangu na mabelo mto obengana zalité. Contact nanga zali plus 743 85 11 34 717. Plus 743 85 11 34 717. Tant on le bakaboy on ne s'attaque pas aux individus, mais on s'attaque à créer obstacle pour le développement. Il y a soit disant petit peuple. Merci mon amboka j'ai fait mes côtés avis non pour la premier ministre a travaillé bien toi travailler non juste qu'elle est là malonga zanante. Merci to comme na biso na souka merci na diaspora na bandara biso merci na mon amboka mon boss monsieur Didi Pumba ko pesa la makasi pour na chaîne Oyo CFTV pour na Congo France pour na biso pe batoza na kini pour na ko vivre ba salaire non attaque salaire biso bien aza moteur d'autre implique nakata mboka na biso na misalo apesa biso merci na Pauline ngenge ka ba éducation mamie Melinze mamotema tous peuple la mbetonga la mdokutani malasima ya émission ko ya ciao Congo France Bisona bango bango na biso bisona bango ekara molai France.com site ya solo masolo ya danger masolo ya kitoko Congo France.com